Bonsoir, ba papa, ba mama, ba yaya, ba leki, bana nanga, bandeko nanga, baninga nanga. Ngo abino na yeka kaliboso na bino kweba ko partager kaka mukoko la kotia kati nanga. Na lobaka na baksa kaka MD plus na obino boyebi. Bandeko nanga na kosenga na bino liboso na nyoso. Vraiment na ndeko na bino boyeba ko like, boyeba ko s'abonner, boyeba pe ko partager e ko zamala mingi bandeko nanga. Po ete muke to ko partage kande konanga te pa neza nano eloko moko te e pa ndeko museko ko zala eloko motuya alors ndeko nanga ko hésiter te ko s'abonner to ko partager e ko zala mala mingi que Dieu te bénisse na geste yo ko sala nzamba ko zan ko pambolo te parce que yo po sali kaka mosala po o partager kaka liloba na nzambe vraiment soki bandeko nanga boko salela ngo e ko zala mala mingi nzambe na lola ko zan ko pambola bino te. Nina ngaki na lobela mokwa lelo bandeko na ngai lelo nazolobela likambo tolobaka mingi cause ya malédiction. Malédiction tozala kutanaka nango na bomoi na biso to mikakatano tokutana nango tokomi kolela tokoluka basalela nzambe tokokota ba jeune de prière tokoprie tobanda komituna makambo euta wapi pona nini bwe pona ni bomoi na nga ya solo tomilelaka mingi mais soki tozo koyeba ba cause na yango ekozala malamu mingi pe bisika na ememaka lobiko pe délivrance. Malédiction ezali nini, bénédiction ezali nini. Nakoke koloba bénédiction d'abord ezali maloba kitoko to programmaka kati na bandeko na biso. Okomona bi mama kende nzamba pambola yo. Ndeko nanga tango yozo bimisa maloba na kati na yo kende nzamba pambola yo. Yeba maloba na pezo kende ko s'accomplir tango lobi yango na motema bopeto. Bénédiction ezali ko programmer bolamu kati na ndeko na yo. Kati na moninga na yo, kati na bana na yo, kati na bandeko na yo, kati na lingomba, pe kati na entourage na yo, de maloba no ebima toujours ko pambola bato, eza bénédiction yo kitisaka liko na bandeko na yo. Ndeko na nga moto na moto ebi elembo zamba kati atia kati na ye. Monoko no soki epamboli ekendaka pe s'accomplir na kati na bomo ya ba misusu. Ndeko na nga yango na kosenga yango na koloba bénédiction ezali kobimisa maloba kitoko pe tango nzamba pambolaka biso tango nzamba benisaka biso okomona toujours akotindaka baangelo na ye bakende ko accomplir maloba na ye oyo abimisaka na ntina na bomo ya boya ye yango tolobaka nzamba pamboli ngai nakutanaki na moto boye azalaki lokola angelo asaleli ngai likambo boye ndeko na ngai eza maloba na nzambe eza kosaaccomplir lolenge alobaki aza toujours nsima maloba na ye po ekokisama yango na koloba bénédiction eza koprograme bolamu bénédiction ezali koloba bolamu kati na ndeko na yo bana kobenir ndeko na yo yebake maloba na mpe eza kosaaccomplir parce que nalobaka nde totambolaka boye tozali na molimo santo mpe toana milimo mabe ntango yo pamboli baangelo ya nzambe bazwi maloba na baakomplir yango ntango yo koloba maloba mabe maloba neke kokondane moninga na yo so tobimisaka ezalaka toujours na effet quelque part bolangai pona zala beni pona zala vraiment nzamba pambola nde tolobaka na bénédiction zaka kozana bandako te nazala mariage nazala bana non ndeko na ngai bénédiction ou bien nazala na mbongo ce n'est pas ça la bénédiction okokozana biloko nyonso wana bozotambola sous la malédiction de kozana biloko nyonso wana elobi teke nga naza béni de bénédiction ezali koyeba kotambola kati na maloba na nzambe kotambola na kati na volonté na nzambe kotambola na kati na o nzambe alobelaka yo yango tobengi bénédiction bénédiction po tokomona kango bato ebela kokoza na biloko nyonso wana baza sous la malédiction. Malédiction ezali nini ndeko na ngai malédiction ezali koloba d'abord mal dire donc ozako mabe moko ozako programmer pona ndeko na yo mabe moko sili ko planifier pona bandeko na yo mabe moko yo sili ko saka pona bandeko na yo mabe moko sili ko bongse se qu'on appelle malédiction o telemo bimisi maloba moko o ezali ko maudire mutu o ezako lobela mutu mabe o ezali ko talisa mutu ke no bombo ine sengele ezala ya kopola yango tobingi malédiction ndeko na ngango na loba kavato fungola minoko na biso po toyeba kolobela moninga tana se akanda contrôler maloba na yo maloba ni nazobimisa maloba ezokende koboma te maloba ezokende kokanga te maloba ezokende kopolisa te maloba ezali kokende kozangisa bomoi te yango tolobaka tokontrolaka maloba na biso makomi eza koloba liboso toloba tobalusa lolemo na biso 7 fois nzambe alobaka ngo pamba te po ete ntango tobimisaka bamaloba na kati na biso toyebake eza na baoyo batelemi kozela kaka mama Josiane aloba nga nazwa nga nakende kosalela
ya pona entourage pe pona bomoi na yo moko. De senge te ba ko contrôler ka ba maloba na biso otobimisaka. Surtout likona mabota te ba ko contrôler ka maloba na biso. Ko bimisa maloba ezokende ko nuire bomoi ya mususu. Ezo ba maloba okende ko détruire bomoi ya mutu mususu. Eza maloba ezokende ko silisa mutu mususu bomoi. Ndeko na ngai yango senge te ba ko contrôler ka ba maloba na biso. Oko pesa exemple na zongi na mpo ndeko na poto se comprendre kati na yango. Okoko zala libala mingi tomonaka yango bandeko ba famille ya mwasi baye ba famille ya mobali baye na kati na libala omona esalami ntango libala na ekosalama eza na ndeko moko okoyoko papa kulutu azwaka veste te o mama leki bapesaki liputa te o tata mwasi azwaka kutu mbongo ya moke okomona siko tata mwasi ubie noko to papa kulutu wana ake kobimisa maloba libala wana ekovanda te libala ne kobota te libala ne kobonga te ubie mwana na kobota mana akokende liboso te maloba na tango ebimaka ekenda konuire bomo ya oyo tobengaka malédiction. Donc tango likambo wana esalami okomona sikoyo malere ekomi kolanda libota wana po tata mwasi alobaki tata mwasi maloba ne kako abimisaki lolenge totambolaka na milimo na kufa ekozwaka maloba na ebandi kosalela yango mpo nini tata mwasi alobaki noko alobaki malédiction mingi eyaka na bakonsekansi mingi ya masumu. Lisumu moko ndeko na nga osala siko lisumu wana ekomi kokondano na kati na malere moko boye mingi ezalaka baporte ya mabe do otambolaki contre liloba na nzambe otambolaki na banzela moko epesi nzambe lokumu te otambolaka mpe efungola mpe baporte ya malere kati na biso. Liboso malédiction ya liboso eutaka epa nzambe ya solo eutaka epa nzambe. Soki toke na makomi na nzambe eza koloba biso na Deutéronome 30 19 à 20 elobi na biso j'apprends aujourd'hui en témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta prospérité. Ndeko na ngai liloba na nzambe ezali juste net. Deutéronome 30 19 eza koloba na biso atie liboso na biso malédiction pe bénédiction. Mais nzambe aza koconseille biso to mpona bénédiction mpo yango nde bomoi ezali na nzela na bénédiction wana nde ekomema biso ntina bapromese na ye tie bomoi mpe atie kufa liboso na biso. Mais nzambe akonseille biso to mpona bomoi mpona ngai esenge na biso tolinga nzambe esenge totambola na makomi na ye totambola na bapromese na ye totambola na kati na liloba na ye wana te tokomona nkembo na nzambe. Mais kasi soki tokotambola au contraire ya maloba na ye biso moko toatiraka malédiction sans ke toyeba ke tokoatire malédiction na bomoi na biso. Nakoki kosala likambo mosusu ezali contre volonté na nzambe me ngai nakomona nakosala likambo ya malamu zoka nde ngai moko nakoatire malédiction na bomoi na ngai sans ke nayeba yango nalobi liboso nzambe moto amodisaka atie malédiction mpe bénédiction liboso na biso. Alobi satana te mutu alobi sata mutu alobi te ke no atie malédiction balobi nzambe alobi na biso atie malédiction mpe bénédiction liboso na biso me alobi na biso to mpona bénédiction mpo yango nde eza bomoi. Eyama ya mibale ezali malédiction euta kati na biso bato. Ndeko na ngai nakoyebisa yo ndenge ozalaka boye ndenge mama José nakoyaka liboso na bino eza te na mutu nyonso aza na esengo nango to eza na moto nyonso akosepelaka. Ndeko na ngai nayebi ndenge nakoyaka liboso na bino eza na bo bakoki kotiola ya na bo bakoki koloba ya na bo bakoki koyina. Donc yeba ndeko na ngai nde totambolaka boye eya pete na mutu mpe atindikaka maloba mabe mpo na bomoi na nga sanke nayeba yeba ke ndenge toza boye ndeko na ngai mokili mwembeko kolinga yo te. Yeba nde totambola boza na mutu moko ayinaka yo osala eloko te oloba na eloko te oyeba likutu na ye te kaka ndenge amonaka yo ayina yo. Alo ndeko na ngai yeba ke malédiction ya liboso ebandaka na biso bato. Siko mutu alolengo wana soki un jour okuta nene problème yeba ke soki azaki mutu mabe abandi komodiri yo abandi kotindela mipepe mabe abandi kotaliso makambo ya mabe. Ndeko na nga yango Yesu azokoba topona nzela na bomoi toluka bénédiction
po moto nyonso nde toa na mokili oyo ndeko na nga olinga olinga te wana enemi olinga olinga te ana mutu moko alobelaka oka mabe butu moi wana mutu moko de présence na yo epesaki kaka pasi soko otiango tembe ndeko na nga nzambe na lola mokeli na likolo na se oyo alobi na miniti oyo mokili etelemi oyo ya biso ya covid ete basakanaki na biso te o nzambe esobi na miniti oyo etelema moto akoresiste aza te biso nyonso tokomi poussière aza na enemi na ye satan bongo yo ekela mwa nzambe ndeko nango oloba ngai nazaka na ngai na likambo na moto te ya solo ozaka nao na likambo na moto te me bato wana makambo na yo oyo moko oyebaka te oyo moso batuni okoloba nayebi kutu motu na makolo te me ya na baoyo baza na makambo na yo ndeko na ngai na kati nango ndeko nango komona malédiction na mingi ezaka source nango ezaka jalousie ya haine ya kolukaka kolimite mutu mosusu ozotambola peut-être na bilembo na nzambe kati na yo me ana mutu moko atelema wana kaka mpona koluka kokweyisa yo kotire yo na kati na mabe okoki kokende liboso te okoki koavanse te so olingi osala pa mpo na ye akoki koboma meme motu mpo akweisoka na mabele alors ndeko na nga eza esu bamalédiction mosusu oyo banguna batiraka toujours na bomoi ya bana na nzambe me nzambe lolenge alobaka azaka toujours nsima ya baoyo ye yango nalobaka ndeko na ngai ata mokili ekolobelo mabe ata mokili ekojalouze yo ata mokili ekosala nyonso esengi kosala ata mokili ekotelemela yo yo tambola kaka na bilaka na nzambe tambola kaka na oyo ezali bapromese na nzambe tambola toujours na oyo nzambe asili kobongisela yo ndeko na nga nzambe wana azalaka juste fidèle omona mpe bato ya lolengo ya ndeko na nga malobaka ya négativité bolamu no baprononsa jamais bolamu na yo ata yo kosala bolamu bango bakomona kaka mabe ata yo koloba te likambo ezalaka bongo te bango bakomisa yango mabe de bango baprofetizaka maloba mabe butu moi na bomoi na yo ndeko na ngai okoki kovanda mpe oyebi eloko te me balalaka te bazalaka butu nyonso bakoloba maloba mabe likolo na bomoi na yo bakoloba mabe mpo na libota na yo bakoloba maloba mabe mpo na baklase mosala na yo nyonso ndeko na ngai yo koloba naza na enemi te me ya na bato mosusu balalaka te butu mwemba kombo no na monoko na bango butu mwemba kombo ya bana na yo butu mwemba kombo ya libota na yo mosala na bango bakoprofetize ka maloba mabe ndeko na nga eza mpe bamalere oyo tokutanaka nango na bomoi na biso ndeko na nga toyebake motu nyonso akoki kolinga yo te me eloko siko nalobaka na kati na bamalédiction wana eloko ya motuya ndeko na ngai tambola siko juste devant ye parce que siko na bamalédiction ya lolenge ya ndenge wana moto aka kojustifie biso ezalaka komaka nzambe nzambe moto aka kojustifie biso lolenge na proverbe aza koloba na biso proverbe 26:2 eza koloba na biso lolenge ndeke apumbwaka mpo ndeke ntango apumbwakaka na likambo na moto te lolenge aza irondele aza koeshape ndeko na ngai lesha monguna ndenge eza baza ko bamalédiction nyonso eza kozi te ekoza na elembo moko te na bomoi na yo yango moni nzambe aza kosenga biso alobi atie bénédiction na malédiction mpona bénédiction po ntango yo oponi bénédiction ndeko na nga ata balalelaka yo na se ata balobi wana nde suka ekosala eloko moko te mpo ekuti mabe kati na yo te alobi natie bomoi nakufa mpona yo oponi nini yo nde okoyeba ndeko na nga so yo opona nini ene jalousie makambo ya mabe yeba mabe na mabe nde bayokanaka jamais mabe na malamu eyokanaka wana nyonso yango eloba eza koloba biso malédiction nyonso bakoprononce mpo na yo ekozala na efe moko te ekoretourne na baoyo batindikaki yango mpo ntango ekoya ekuti bilembo na nzambe mabe wana te ekozongela bango yango ndeko na nga toluka ntanso malamu na nzela na malamu nzambe abundelaka biso elongo na baangile malédiction oyo eyaka na yo moko yo moko oza clé ya malédiction na yo yo moko omikomisa malédiction saki kutu mokili emodiri yo sa kutu mokili eloba te eloba mokili kutu ekalkulaka yo te me yo moko osi omikomisa malédiction mokili osila komidétruire na kati na mokili saki mokili edétruire wana malédiction eutaka na motu ye moko bokotuna nga lolenge nini
Tango yoza kobimisa maloba, maloba négativité, maloba moko eza konuire bomoi na yo, maloba moko yo moko omiyina, yo moko milinga te, yo moko omilobelaka mabe. Ngai ye na mokili nga naka kotika bato nga mpe elongo nga na botama nango, eske nga mpe bako kolinga nga mpe ndenge nazalaka bo, eske nga mpe nako kokoma mpe lokola ye. Nga namoni ka bomoi na nga eza ya ntina te. Mokoni na kosimba mpe ata mwa $100. Bango babonga biso toyaka nde kotika bango na mokili. Yoka bamaloba yo moko nanu mutu balobeli yo te, yo moko mipesa bamaloba na kati na yo. Ala nini libala yango bango nde babalaka, biso tokobalaka mokolo nini? Bango mabote ela bango biso tokobotaka te. De yo moko sila kokanga baporte ya bomoi na yo, ose limita na nyonso, omonaka makambo ya minene liboso na yo te. De ozwa mpenza omilimita, omikunda yo otimola libula, otimola omikunda yo moko sikokoma kozela bato nde baya kokundola yo. Vi eza kado te, vi babundaka po longisama na nyonso. Alota yo osili kose limite maloba négativité, osili kotindisa maloba donc pona yo monaka mabe na mabe mabe na mabe. Ndeko nanga eza malédiction. Alo ndeko nanga kolongola maloba na négativité ya kakati na yo. Tika kose limite kinga na suki awa. Tika kolobe te bomoi nanga na kosala lisusu nini. Na mone ezala kaka bongo te, ndeko nanga oza sous la malédiction. Yo moko za ndoki ya vi na yo, yo moko zo mi kondane bisika ba kondane yo te, yo moko za kopesa monguna accès na bomoi na yo, yaka konuire nga, yaka kolali sanga pongi, nga kutu elongi ya bwe nani kolula yango, nga kutu nzoto ya bwe nani kutu akotala yango, nga bomoi na nga, na yebi te, baninga kutu basomba bandako nga na yebi kutu te. Nanga, Nzambe soki abenisa yo, ata mokili telemi na kwa nyonso, yeba maloba Nzambe anekokisamaka. Ata lolenge ni yo nde fo bimisa maloba mabe wana kati na yo. Longola maloba na kose limite, longola maloba na koloba ngai nga na yebi te, bana na bango mwana na enda bongi yanga bana tala nde baza bizengi. De yo moko za ko maudire bana na yo. Ndeko nanga mutu tako kotombola bano soki yo moko tomboli bango te. Mutu moko tako kumisa bano te soki yo moko kumisi bango te. Mutu moko tako kosalela bano te soki osaleli bango te. Bosi koyo mama tika ya yo kutu mwana ye na mama senza ba pesa nga mwana loko upe na kenda kobota na yebi te. Mama me yo moko pesi pe sata accès. So pe mutu bo sola na za na misala mabe azwi pe porte d'entrée abandi ko nuire sko bana na yo. Souffrance aniza kaka ya yo moko ndeko nanga. Ya balobaka mama abomba kabana. Okomona yo noza komilela lele pa bato. Bato wana oza komilela. Bana solution bakopeso. Lele pa Yesu Masiya. Lele pa Yesu Masiya. Oza ka solution ndeko nanga. Tango oza komilele pa bato. Kuto oza de kofungola ba porte po ya konuire bien bien. Pona sata za koluka luka na kote la porte nini. Abi ye moko afungoli porte. Bonga se na koti. Na ke ko sakaje. Ye moko muta koti sakinga. Même na misa Nzamba komi na raison. Ya balobi malédiction. Sa cause eza na effet te. Mais soki cause ezali ekomaka na effet. Ndeko nanga ngo toyebaka. Tangu toza kobimisa ba maloba kati na biso. Toyeba ba maloba ni tokobimisaka. Ba symptôme ya malédiction ezali nini ndeko nanga. Po toyeba naza maudit. Ou bien na maudit te. Ou bien naza béni. Ou bien na béni te. Toazali na bilembo. Toza lolenge tanto belaka. Ndeko nanga tanke nano ebi okoza nana okomela kwa symptôme lokwa malaria, typhoïde, fièvre jaune. Ndeko nanga me tanke nano sosoli te eza nini atomeli kiso kobika te. Esengeli basala ba examen bayeba te eza malaria ta bakopesa kisi ya malaria obiki. Mais soki eza malaria bakomopesa bakisi ya typhoïde epai to aggravaka lisu ba problème. Ndeko nanga pona koyeba ba symptôme ya malédiction ta bénédiction kati ya bomoi na yo. Esengeli koyeba kososola. Symptôme ya malédiction d'abord ezali na ba signe moko magnifique, de ba signe moko ya mabe. Okomona na quel exemple la ke na mbongo. De pona yo po simba mbongo. De pauvreté moko banda mokile banda. Toboyi te biso so tozangaka lelo koko zanango lobo zangi. Me yo pona yo po osimba ekoma pasi. Ato teke loko kokende liboso te.
Ato sa leloko mona kaka evoluaka te. Oko simba mbongo donc pasi na pasi. Ndeko na ngeza da malédiction. Alors soki nzambe akreaki yo na projet de bonheur et non de malheur, ndeko na nga pasi nini wana esilaka te. Pasi nini wana ekomaka na suka te. Ninga nyonso okomona epai nyonso baninga bakozwa yo ozwaka te. Ndeko na nga eza da signe ya malédiction. Eza da signe makambo ya mabe eza nsima mokongo na yo. Eza di signe deja kolakisaka ya na mopepe moko ekonuire bomoi na yo. Tolobi te okoma na yango ebele. Me oza ata na oyo ekokopesa ata lipa. Me yo ata ya wana ozalaka na yango te. Eza da signe mabe ndeko na ngai. Ete ya na bapauvreté, ozalaki na mbongo oreshite, omati ya solo, mokito ozalaka mata kita lelo sava lobi ça ne va pas. Po simba ata 100 fois eza pasi. Ndeko na nga. Et il y a un signe de malédiction. Yeba ko kita na makolo na nzambe. Yeba ko luke longa nzambe. Yeba pauvreté moko oyeza ke ezuyo etiki yo eke na bana no na bakoko na yo. Donc épanouissement ta moko na bino ezalaka te. Elandi bino tina 4e génération. Ndeko na ngai ya da signe ya mabe. Ya mususu ya banyongo. Ndeko nyongo eza malamu pe nyongo eza mabe. Ndeko na nga so komika mutu moko zaka na banyongo moko esilaka te. Banyongo moko akezaki milaka butu moi. De bombo ine koma kotambola kati na banyongo. Siko banyongo wana pe kwa kofuta te. Ndeko na nga eza da malédiction, oza da condamné. Oza esclave quelque part. O baza ko condamné oke yoko wa kofuta kate po bango ba utiliser. Eza da malédiction ndeko na ngai. Tombo ete to na mboka mundela wa to vivaka mingi bato ebele bako vivre na ba crédit. Mais mundela ebike crédit aussi pe alakisaka signe biso na Holanda tomona komona zabisa atieke no olingo defa mais ala atie photo ya mutu azokele be atie chaîne na lokolo de la kisike oza na chaîne na lokolo komi esclave na biso mundela lobaka na ye abombaka te so tali na biso awa place nyonso ya crédit eza na telefone, eza na ndako, eza na eloko nyonso ya crédit. Omona ba dessiner mutu batie chaîne na lokolo. De chaîne na lokolo akiseke oze esclave na biso. Futa nyongo na biso ti mokolo kosilisa ngo komi libre. Ndeko na nga ba nyongo lolenge pe mususu abongo so ko kofuta te ada malédiction. Doza modi po na vie na yo otika la kobonga te, otika kozala mutu te, otambola ka mutu akolela butu moi. Mususu ndeko na nga signe ezali échec na échec. Okende classe obonga esilaka te. Oya na libala eloko moko te. Okende na musala eloko moko te. Okende bisi ndeko nanga okomona nyonso okosala iso eshuaka nango kaka. Nyonso yo salaka. Baninga bakoza ndeko nanga nakoko bomba te nakutana eloko wana. Nazalaka pete na malheur pe bandeko nanga na mukongo. Maintenant nzambe aza juste et fidèle. Ayebaki ko justifier. Ezaki nyonso zo sala. Eloko moko esepanisaka te. Okomi kometuna nzambe. Naliaka nani na bomaka nani na simbaka eloko ya nani. Nakome koloba kutu na confesser na likambo ba confessaka te. Ndeko nanga mususu pe ezalaka. Ba échec mususu ezalaka formation ya nzambe aza kolekisa yo na banzela moko pona koforme yo. Me kasi soki échec wana esilaka te etiki yo eke na bana na yo eke na bakoko na yo eke lisusu na bakoko loko na yo ndeko nanga eza malédiction moko oyo esengeli koluka elongi na nzambe. Okomona obali libala nokenda kobota eza te. Okomona ta mosusu kobota ezali me bana bafandaka te. Okobota lobi mwana kufi ozize mizemi ebimi. Okobota bana omona bana moko amalonga te. Okobota bana moko maladif. Okozala boye donc ozangi kimia eza da malheur moko kolando na mokongo. Okozala papa obali musala te. Mwasi pasi bana pasi eloko moko ya avansaka te na ndako na bino eya déjà malédiction. Papa kokozala obimi libanda oke koluka lesika baninga bazoka yo zoka na yo kaka te eza da malédiction. Okoluka osala projet moko boye projet na la façon que s'épanouir obandaki yango omoni pe akitoko mais po s'épanouir omoni kaka échec sur échec. Ona oboboza bana basi ebele na libota mbobalaka te
ka bobota na mibali ya bato eya da malédiction. Bokozwa mibali bakobotisa botisa bino basundoli bino eya da signe ya malédiction. Ntango ozomona ngo tokokoboya moko mibali mese komi libota mobimbo komota ya liboso ya mibali ya misato kuna otali molimo na divorce elata biso, kuna molimo na séparation elata biso, kuna ekonanga eya da basigne ya malédiction. So bokomi ka na periode moko baakside esalama na libota eya da malédiction ndeko na ngai. Okomata mso likambo moko esalamaka periode ya libota balakela bino mabe, soki ekomi kaka periode wana likambo wana ebandi kozo domoni bamalere moko ekomi koyela bino eya da basigne ya malédiction ndeko na ngai. Bokovanda boboyoki ndako eziki boyebi place ndako yango ezikelaki te eya da bamalere ndeko na ngai. Me na nyonso nakoki kozonga koloba mingi eloko eyelaka biso bamalere wana na bomoi na biso. Bonhomme 30-19 eza koloba nzambe atie bomoi nakufa liboso na biso me asengi biso topona bomoi. Ozi nango mingi na baidolâtrie tozalaka na yango ndeko na ngai. Oyo ekoma kopesa nzambe pasi na mawa ke biso mo toponi nzela na bokufa. Na epai tolanda bonzambe maloba na ye lolenge nzambe aza kotalisa biso tokoma kolanda mokili. So komona obandi koadore mutu lokola yo. Na esika oadore nzambe yo koma koadore mutu. Mutu wana oza koadore zoka ndio moko oza kofungola baporte ya bamfutema, baporte ya bamalédiction. Tango yo oza koadore mutu, na esika oadore nzambe okomisi mutu wana lokola nzambe na yo. Yebe eza da porte ya malédiction. Okondima oboma mutu kaka pona mbongo. Deja idolâtrie ndeko na ngai. Eza deja porte ya malédiction. Idolâtrie ndeko na ngai ya biloko ya mokili. Okomona mutu penza andimi asakrifie papa ne mama na ebana na ye likolo nini azwa mbongo na mokili. Eza deja malédiction ndeko na ngai. Yo ozwi mbongo, ozwi nyonso, bamokili ebetelo maboko ekumisi yo. Me ndeko na nga kasi okomi dana sous la malédiction. Po makilana eza koganga, eza kokondane o deja. Obandi kwa mvute, bana bandeko, bana baninga, eza da malédiction. Oyo ozali koyeba teke, ekoti na bomoi na yo, ekoti na bana na yo, ekoti na bakoko no, ekoti na bakoko loko na yo, ndeko na ngai. Yes, nzambe aza kobati na 4e génération. Yango komona bana misusu, aza kotuna mbe makambo euta wapi, aza koyeba te koko na bango abomaka, koko na bango abebisaka, koko na bango asalaka likambo moko boye, malere wana ekoti na kati na libota. Malédiction mosusu eyelaka biso ozanga botosi epa baboti. Ndeko na ngai yeba na mokili oyo soko olingi ozala modi, olingi kozala ke porte bomoi vi na yo ezala détruit. Ndeko na ngai bebisa relation na mama abota yo. Ndeko na nga me balobi mama naza ndoki bondela pona ye po soki akangolami yo ndo okangolami. Ndeko na nga bakosa yo te. Ndeko na nga bako po amemaki yo 9 mois, amelisaki yo libele. Donc yo na ye bwa mutu moko moni papa deposaka me mama avandaka na 9 mois. Yango Bible eza koloba mwana azangi botosi na baboti naza mwana moko aza modi. Alo ndeko na lolenge sata yebi yango ayebi ke pona créer na kota na porte na détruire bomo ya Josiane, il faut na boma relation na mama na ye. Po soki mama na ye ayini ye, tango akoyine biso to balokota kana nzela mama ne poto nuire ye. Ndeko na nga soki yo na mama no bozaka na relation te, na kopesa conseil gratuit ndeko na nga, tika ba jeune, tika nyonso kende kobongisa relation na mama na yo. Kende kobongisa po malobo akobimisa. Efeka koloba ka mwana nga kende nzamba apambola yo. Maloba neza na efe munene na bombo ina yo. Mwana na nga kende nzamba azali na yo. Ndeko na nga atazala kandoki. Maloba na kaka bimisa eza na puissance. Makima ba parents eza pe malédiction to atiraka na bombo ina biso. Soko oza muto pratika ka makambo ya butu te. Soko oza moto yebi makambo ya mabe te. Me oza na makambo wana ke nga mama na ngai na moni balobaki na soki pasteur muto atinda yo. Na kobi soki pasteur wana aza clé malédiction na yo. Tika jeune, tika prière, luka relation na mama na yo. Na nzela ma relation na ndeko na nga eza lolengo okangi porte à malheur. Pe tango wana kende kobondela nzambe.
eloko yo lelaka okozwa biyano nango ndeko na nga. Mosusu ezali malheur ekotela biso ba tradiction ba coutume na biso. Coutume na biso elobi boye kosala boye te ndeko na nga. Yo oza moto ya coutume wana oza baloba na coutume na biso okoki kosala boye te ndeko na nga. Ntango yo okoki kosala au contraire ya coutume na bino yeba eza mpe malheur mosusu. Eloko wana tokotira attention na yango te tokoloba tokoma kosambela ya solo. Me tanke balobi na coutume na biso eloko esalamaka te ndeko na ngai. Ba makili ezotambola na nzoto eza coutume wana. Vi na yo ozotambwisa ya coutume wana. Preuve ala pi ntango tokenda kobalana tobalanaka selo ba coutume na biso. Eza signe munene. Na biso bakongo tobalaka kote tata kote mama. Na biso baluba tobalaka butata. Na biso baswahili tobalaka butata. Pourquoi totosaka yango? Po tokende tozala beni. Bakoko bapambola biso, baboti bapambola biso. Siko yo olobi na telemeli coutume na biso, po coutume na biso ezotambola au contraire. Ndeko na nga, il faut eza na raison valable. Soki raison ezali te ndeko na nga eza pe porte malheur. Bila malédiction sans cause n'a pas d'effet. Ndeko na nga lolenge ni tokoloba ba cause ezala te. Soki tokotambola juste, crainte, obéissance dans la parole de Dieu. Proverbe 3:33. Eza koloba na biso nini? La malédiction de l'Éternel dans la maison des méchants, mais il bénit la demeure des justes. Po longa malédiction tambola kati na justice na Nzambe. Tambola kati na obéissance des paroles de Dieu. Tambola kati na amour de Dieu. Tambola kati na crainte, parce que l'Obazambe lobi, le commencement de la sagesse et la crainte de l'Éternel. Tana ngina sala lika on habite likambo se na sala yango eza lokumu na Nzambe te. Na tiki ko sala yango. Na bangi likambo na temi na bangi Nzambe. Ndeko yango balobaka na mokilo mikitisa Nzambe atombola yo. Ndimo bimaki zengi na mokili, mais Nzambe aza komona oza juste. Na biso, te la malédiction sa cause n'a pas d'effet. Et comme kana ba effet na bomo ina biso tango ekutaka ba cause. Alors ba cause ndeko na ngeza lolenge na uti kotalisa. Yondo koyeba bomo inanga banda na bota makande na loba kande konanga pona Nzambe ese ebongaka to se examiner na nu liboso. Nga mama Josiane banda na botama ndenge na kola ndenge na tambolaka ndenge na lobaka ndenge na vivana baninga ndenge na Nzambe azaka na isika na bomo inanga. Ndeko na nga ta maloba no ye lolenge nini ekozala bilembo te na bomo inanga po ekuti bonzambe. Mais eloko ebombaka biso ba malédiction elanda biso tant tokomaka mitema mabe, tant tokoma na ba idolâtrie, tant tokoma biso moto osaka maloba mabe po na bomo ina biso, tango biso moto okende kofungola ba porte d'entrée po na banguna bakota. Ndeko na nga esika ba malheur ekotelaka biso. Na nyonso Yesu Masia amemaki yango na ekoloso. Ndeko na nga rien n'est tard. Nakoba kokita na makolo na Nzambe. Nakoba ko renoncer. Nakoba ko confesser. Nakoba ko abandonner. Nakoba ko luka gloire na Nzambe na bomo ina yo. Nakoba ko lobete eloko eza malamu te, eloko eza mabe. Atande ko azosala mabe. Ndeko na nga ko zongisele mabe te. Omone eloko mungu na zaka nango. Akoluka ko tindika nga José na mabe. Akomemela nga ba pasi minyoko po etenga na sala mabe. Po tango pe na kosala mabe mungu na pas eu accès na bomo ina ngai. Yango mungu na pusaka biso toujours na mabe. Ako présento toujours makamwa kitoko na sima nango ezali akopola. Tango asiko komi so bisika na alache yo obandi ko tepa tepa lokola mutazindi na kati na océan. Ndeko na nga tokebaka balobi tout ce qui brille n'est pas l'or. Kaba malheur toko kotsa na bomo ina biso. Ndeko na nga mususu kozala oke osala eloko moko na sima ko motuna Nzambe likoloka eloko ndenga lelo na sambwe na mokili boye ba malheur osata présentaka biso po tozala condamné mais te bénédiction na malédiction. Ndeko na nga pona nzela na bomoi Nzambe na lolo aza na bomoi atikaka bo bayaka epai na ye te abwakaka bo ya ye te. Nzambe aza toujours juste et fidèle. Koza malédiction ta biso moko tofungolaka ba porte. Tanto fungola ba porte ndeko na ngai. Eza lozo sala cérémonie ya libala. Luka osi lisango na ndenge malamu.
Tango ozosala cérémonie eloko luka o arrange na mutu nyonso ndeko na ngai ya solo bato mabe bakokozala me soki bakuti opo ozalaki juste bakozwa accès te bazwaka accès ta bakutaka biso toza mpe na kati na mabe wana sunoko alobaka mwana kazi na nga sunganga ata na mwa lipapa ozalaki nango mobi hey, nakopesa na ngai te namonake ndoki te ndeko na nga pesa ye okomona noko te mwana kazi na nga sunganga ata na mwa quelque chose nakotindela ngai te napesa mpo afrene mbongo na nga te ndeko na nga pesa ye oza ya nzambe tanke yo opesaki na motema bonzambe akokanga yango te ndeko na nga me soki yo opesaki na koyima to na kotiola ekuti mabe na mabe ekwabi te nde ekotisaka bamalere kati na biso ndeko na nga nakoki koloba mingi me nzambe na lolo akela likolo na se oyo apesaka biso sagesse intelligence ayeba na kobakisa lisusu un de plus ayeba na kointerpe nini yangaki naloba ndeko na nga kozanga kopartage te kozanga kosabone te eza kaka mpona gloire na nzambe nyonso na yo na nga ngai nalobi yo partage eza lokwa tokotambwisaka liloba na nzambe nzambe na lolo akela likolo na se ayebi problème na yo ayebi problème na nga akokisa baposa mitema na biso po ete alobi fais à l'éteinte de liste donnera ce que ton cœur désire ndeko na nga oyo todésira kati na mitema na biso yango nzambe akomplisaka na bomoi na biso que Dieu vous bénisse on est ensemble merci beaucoup